Zandenga, JDK, John Diamonica, Nzambe ya mwana moke. Viens dans mon port, mon konzi Koffi Olomide, les jeunes patos. Ornella Yowa, Kabongo. JDK mon pa mokonzi soda poto John Diamonica mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mon pa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mon pa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mon pa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga ozo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto. Bonjour chers amis, bonjour. Alors c'est bien moi, Grâce Ilondo, Adekar Clean Service. Alors, qu'est-ce que c'est Adekar Clean Service? Adekar Clean Service, on fait tout ce qui est nettoyage, intérieur comme extérieur des véhicules, tout type de véhicules. Et c'est pas tout. On fait aussi tout ce qui est tissu immobilier, les canapés, les matelas, les tapis. On nettoie, on se déplace partout, en Normandie, en Île-de-France. Et même dans l'Oise, il suffit juste de nous contacter. Contacter Soda Poto, John Diamonica, mon vieux. Merci pour la force. Merci pour l'énergie. Mbote na bala nyusu ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na patience, merci na confiance pe fidélité oyo bopesaka soda na bino ya mikili. Bandeko na ye kaka ko sola na bino mwa muke, puisque bandeko ebele basengi ngai na zongela émission ya intégration, émission ya ba département. Na yango nalobi bino nde bosala kenga na zala. Soki boza ko senga eloko, ça veut dire que batu mingi baza na besoin bayeba, malgré que une partie ya ba congolais balobaka que nazali ko paniquer, nazali ko traumatiser peuple, nazali ko bangisa peuple. Soda poto yo vraiment obangisa rabiso, obangisa peuple. Bon, bref, bandeko mingi bengi soda poto babiso. Soda poto makambo na France échangé. Ba renouvellement ya mikanda ekomi kosenga, ekomi na ba condition ebele. Ezo senga intégration. Toi na besoin na yo o solola na biso, o expliquer biso lisusu, o bandela makambo ba département, o expliquer biso ndenge nini makambo ngo etambolaka. Na yango na ye lisusu liboso na bino pona ko yebisa bino ndenge awa na France. Masolo na robeta eza pona ba oyo bandeko baza na France, mais tolobaka que partout à travers le monde, ba makambo oyo ezo salama bongo. Alors, bandeko, oyo nyonso ezali mbala liboso ya komona, ya kotala, ya koyoka, pe ya kolanda soda ya poto. Na kosenga na bino bandeko to s'abonner massivement et gratuitement na chaîne na bino oyo eza ya biso nyonso na kombo ya
JDK Mopao TV. On s'abonne ezalaka nango ofele moto ako sayote. Bandeko o ezali chaîne ya polémique te, ezali chaîne ya barando te, awa ezali chaîne ya mafinga te, o ezali chaîne éducative, et puis chaîne ya ba conseil, ya sensibilisation. Changement de mentalité, changement de comportement, nazo bundela pe ba anti-valeur. Ya ona osenga na ondeko, vanda olanda émission oyo malamu. Eko sunga yo na makambu ya mikanda. Oyo ndeko nyonso avani na kata France. France métropolitaine. Voire même France outre-mer. Nakoya, nako expliquer bino, ba département nyonso ya France. Ti kuna la ba les Antilles. Na sengi na okaka ovanda, o partager émission. Et surtout, to s'abonner massivement na chaîne na bino, oza ya biso nyonso na kombo ya JDK Mopao TV. Bandeko, France makambu e baluki, makambu e changé, bakomi très sévère, na makambu e belé. Ko renouveler mukanda, demande d'asile, ko gende robwaka, ko senga nationalité française, naturalisation, ko renouveler mukanda, makambu e belé e baby na France, blague te. Yonde kozolanda émission oyo, na ye nanga ko panike yo te, na ye ka ko yebisa onde o ezali vrai. Pembe, polele, vérité. Apprendre ou à laisser. Soki o sepelite, oyo nga naza koloba, s'abstenir, tikanga na solana batu, ya mayele. Na yango, émission ya batu ya mayele, e bandi. Émission ya batu ya bwania, e bandi. Émission ya bato bakendaka kelasi o bavandaka na bande de l'école et bandi. Alors, bandeko, bozala prudent, bozala très attentif, vraiment boyo kabolanda malamu na eko etale bino makamu nyonso ndenge ezalaka. Alors, na banda liboso na basal mythique ya Paris. Basal mythique ya Paris, basal eza lango ebele na France. Ba Zénith eza ebele na France. Mais to lobela sikoyo oyo ya capitale. Capitale ya France ezali Paris. Paris eza na département ya Paris, code postal 75. Olandi? Donc yeba ke Paris ezalaka na département ya Paris, code postal nango ezalaka 75. Ville ya Paris, eza na maire na yango, na kombo ya Anne Hidalgo. Maire ya Paris. Anne Hidalgo. Alors, Paris nenge bozo mon nango wana, eza na ba salle mythique, eza na makambo ebele. Toko bandana Zénith. Nako expliquer bino malembe po boko ako comprendre oya ozana posa ko benga po azwa plus d'informations pour mezate benga na numéro oyo eza ko afficher wana na émission. To bandana Zénith. Zénith de Paris na lobi na bino ba Zénith eza ebele. To wana Zénith na Rouen, to wana Zénith je crois na Nantes, to wana ba Zénith na ba ville minene ebele. Mais to lobela oyo ya Paris parce que Paris ali capitale. Zénith de Paris ezalaka na 19e arrondissement. Na porte de la Villette. 19e arrondissement, na porte de la Villette. Wana Zénith de Paris, place ba musique pe ebetaka. Tozana Accor Arena. Accor Arena eza na 12e arrondissement. Sojuka métro ligne 14 obimi na porte de Bercy. Okomi na yo na Accor Arena. Tozana Adidas Arena. Adidas Arena eza na 18e arrondissement kaka na porte de la Chapelle.
Soko bimika na porte de la Chapelle na métro, au mona Adidas Arena. Na 18e arrondissement. Loko la paix, Château Rouge au Bokendara tous les jours, Château Rouge Izarana, 18e arrondissement. Tozana You Arena. You Arena ezalaka na Paris te. Balobaka que Paris, la Défense. Mais ezalaka na ville ya Nanterre. Ville ya Nanterre ezana département ya Hauts-de-Seine na 92. Na ina préciser likamona bien batumi baye barate o You Arena te You Arena ezalaka na Paris te. Et quand on a Paris, mais en a ville ya Nanterre na département Hauts-de-Seine, code postal 92. Tous en a Bataclan. Le Bataclan est en a 11e arrondissement. Ba yebi kaka. Tous en a Hippodrome de Paris Vincennes. Est en a 12e arrondissement. Tous en a Olympia. Oh, Batinus Baby, mythique, premier noir abeta, le Congolais à l'époque, Rochero Tabouley, abeta na Olympia. Olympia se trouve dans le 9e arrondissement de Paris. On a une salle mythique. Donc, c'est qu'on a un monument mythique. Monument local à Tour Eiffel. Tour Eiffel est allé dans le 7e arrondissement. Et se trouve à au moment de la Tour Eiffel, le monument de France le plus visité au monde. La Tour Eiffel est en 7e arrondissement. Tour Eiffel a été créée par Gustave Eiffel. Monsieur Gustave Eiffel, yemutazwaka likanisi, yakosala Tour Eiffel. Ils ont un 7e arrondissement. Toza, en face, il y a Tour Eiffel, Soroza, au moment de Tour Eiffel, na likolo kuna musika, au moment de Obabengaka, place Trocadéro. Place Trocadéro, place mythique, batumi basara, émission, tebele bayaka visiter, en tout cas, tu mingi, star mingi baleka, na place Trocadéro, ils ont en face, il y a Tour Eiffel, mais yango, et se trouvaka, na 16e arrondissement. Tous en a palais de l'Élysée, donc le Matignon. Et Sika, le président de la République à Vandaka. Et Sika basara ba réunion nyonso, ba nyonso le kaka. Donc babenga ngo palais de l'Élysée. Et zalaka na 8e arrondissement. Alors, sikoyo ba arrondissement oyo ya ba riche. Ba arrondissement ya ba riche na Paris, tout na 6e arrondissement. Ba riche na ba riche. Tout na 7e arrondissement, batambongo na batambongo. Tout na 8e arrondissement, ya ba riche, et puis tout na 16e arrondissement, c'est-à-dire ba arrondissement chic de Paris. Abanzi Bolandi. Tout na Stade de France. Stade de France se trouve à Saint-Denis. Saint-Denis ezali na département ya Saint-Denis na 9-3. Donc na 93. Toza na stade Otobengi Parc de Prince. Stade Oyo ya Paris Saint-Germain. Place Paris Saint-Germain abetaka match na ye officiel. Parc de Prince. Anciennement stade officiel ya Équipe de France. Anciennement. Le Tika stade, il y a équipe, il y a Paris Saint-Germain. Se trouve juste na porte, il y a Saint-Cloud. Juste na porte de Saint-Cloud. Soko biniwana, au mona, Parc de Prince. Mais, ezali na kati ya département, il y a Hauts-de-Seine, na ville ya Boulogne-Billancourt, na 9-2, na 92. Alors, bande konangai, sikoyo na étaler les bino
département. Lokola toka na Paris. Paris ezali capitale, mais Paris ezali na kati ya Île-de-France. Veut dire na ke Paris aza na ba banlieue na ye. Na ba banlieue na ye to ba na banlieue ya liboso oyo etouché Paris. Ezali banlieue ya département ya Hauts-de-Seine na 92. Na repesa ba ville ya moko ba exemple lokola ville ya Boulogne-Billancourt eza na Hauts-de-Seine na 92. Wana banlieue ya liboso, en fait département ya liboso oyo ya Île-de-France parce que Île-de-France ezali na ba département 7 plus Paris 8e. Donc tobimi na Hauts-de-Seine 92, tokoti na Saint-Denis, département de Saint-Denis na 93. Na 9-3. Tobimi wana tokoti na 78. Département des Yvelines, code postal 78. Tobimi wana tokei na département Val d'Oise. Val d'Oise ezali na code postal 95. Argenteuil. Donc, celui tolobi tozongi na 78 na dans les Yvelines, toza na ville lokola Saint-Germain-en-Laye, ou bien toza na Mantes-la-Jolie ou Mantes-la-Ville. Donc, na kati ya Val d'Oise na 95, toza na Argenteuil, toza na Hermont, toza na Goussainville, ba ville eza ebele na otanga yango nyonso tout mais na linga boyeba que Val d'Oise ezali département proche de Paris, donc Île-de-France, code postal 95. Toza na département Val-de-Marne. Val-de-Marne ezali na code postal 94. Ville lokola Créteil, préfecture Créteil. Toza na département il y a 91. En fait, code postal 91, mais département il y a Essonne. Dans ma ville lokola Viry-Châtillon, Grigny, toza na Arpajon, kune pa ya Nina boutique exotique. Tozali lisusu na département ya Seine-et-Marne. Seine-et-Marne eza na code postal 77. Toza na ba ville lokola Mo, toza na ba ville lokola Savigny-le-Temple et pa ya Papa Mavakala Jean-Pierre. Toza na ba ville lokola Melun, oyo eza na préfecture de Melun, toujours na 77. Donc wana nyonso ezali ba département ya Île-de-France oyo eza ko réunir région Île-de-France, capitale Paris. Na énuméré bino nyonso tout to bandela on a 1 2 3 to keki likolo. Donc toza na 91 département ya Essonne, toza na 92 département ya Hauts-de-Seine, toza na 93 département ya Saint-Denis, toza na 94 département ya Val-de-Marne, toza na 95 département ya Val d'Oise, toza na 78 département des Yvelines, toza na 77 département ya Seine-et-Marne. Na banzi na boucle wana. Sikoyo toko tasko na ba département ebele. Proche ya Paris, toza na Creil, ville ya Creil. Na ville ya Creil, eza na département ya
60, code postal 60, département ya l'Oise. Oyo, préfecture nango, Beauvais. Parce que Beauvais zana l'Oise na 60. Toke na Reims. Reims, ezali na 51. Code postal 51, na département de la Marne. Département de la Marne. Toke na ville ya tope c'est exemple lokola ndenge nini. Tono ba lokola ville ya Lyon. Lyon ezana département Rhône-Alpes. Rhône-Alpes na 69. Alors, na lingaki pena yebisa na bandeko nous surtout oyo boye barate peut-être Ofra. Avant de continuer dans le département, Ofra. Ofra ezali Office français de protection des réfugiés et apatrides. Et Ofra adresse na ezalaka na Fontenay-sous-Bois na 94 na 94 na département ya Val-de-Marne. Aéroport ya Paris o eza connu toza na aéroport Charles de Gaulle, Roissy Charles de Gaulle, eza na département ya Val d'Oise na 95. Toza na aéroport ya Orly o eza na kati ya ville ya Orly na 94 94 na département ya Val-de-Marne. Et toi na aéroport ya Bourget, o eza na ville ya Bourget na 93 na département ya Seine-Saint-Denis. Na banzi na bouclé côté wana surtout. Alors, na lingaki boyeba ba département ebele po boko koyeba, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et quand il y a un renouvellement à Mukanda, to na demande na asile, ya ko boaka, ba question ko ya tozolo baka ka to pesa conseil à prendre ou à laisser. Oza obligé te ndeko ngai. Ko paniquer te, ko banga te, nazo traumatiser mutute, nazo loba ba ndeko mingi, ba beleli soda ya poto balobi zongela kabiso, en tout cas makambu ya ba département, makambu ya intégration. Yango na zongeli bino lelo. Donc, na lobaki ville ya Lyon, eza na département ya Rhône-Alpes, Rhône-Alpes, na code postal 69. Toza na ville lokola Saint-Étienne, eza na département de la Loire, na 42. Toza na ville ya Orléans, o eza na département ya le Loiret, na code postal 45. Toza na département mususu oyo lokola ville ya Tours eza na 37 na département ya Indre-Loire. Toza na ville ya Rennes eza na 35 na département ya Ille-Vilaine. L'Ille-Vilaine. Et toza na Nantes, Nantes eza na 44 na Loire-Atlantique. Toza na Bordeaux, Bordeaux eza na 33 kuna na la Gironde. Toza na Marseille, Marseille eza na 13 na Bouches-du-Rhône, département Bouches-du-Rhône. Toza na Monaco, Monaco ezara na 98 na département ya Alpes-Maritimes. Et toza na Toulouse, Toulouse ezali na 31 na département ya Haute-Garonne. Yango boyo kaka soki batuni yo question, quelle est la ville de France appelée ou surnommée la ville rose? La ville rose en France, c'est Toulouse. Et Toulouse, il y a na Haute-Garonne, na département, il y a Haute-Garonne, code postal 31. Toi, la ville, il y a Toulouse. Pardon, ville, il y a Nice. Na Nice, kuna, il y a na 06, na Alpes et Maritimes, kuna, baza na Cannes, Cannes, place, ba manifestation, nini, magambe belé, ça, magana Cannes, kuna, magambe cinéma, tout ça, ils ont na 06, na Alpes et Maritimes, et tout ça, na Grenoble, ils ont na 38, na département,
l'Isère. Toza na Chambéry, eza na 73 na département ya Savoie. Toza pe na 74 na Haute-Savoie. Toza na bamboka lokola Angers, eza na ngokaka na Maine-et-Loire na 49. Toza na Le Mans, eza na 72 na Sarthe, département de la Sarthe. Toza na Dijon, eza na 21, toza na département ya Côte d'Or. Toza na Limoges, eza na 87 code postal, département Haute-Vienne. Haute-Vienne. Bande wana boka mwate ndeni naza ko na mémoriser ba biloko wana babenga ngokaka intégration. Soki yo lingi oko yeba na onyoso ezaka ka intégration bande wana ezala ngoloko mususu te ezaka ke mboka o na vandi naza ko luka na yeba makambo ya mboka oyo. Nazali Zaïrois, nabotami na Zaïre à l'époque, lelo ekomi Congo, ezaka mboka nanga, mais nazape na mboka oyo eyambanga deuxième pays nanga, yango oyo fona yeba makambo lekaka na mboka oyo. Alors toi na mboka na ville ya Poitiers eza na 86 na département ya la Vienne. Toza na Strasbourg eza na 67 na département ya Bolimbisa. Toza na département ya Bas-Rhin. Strasbourg 67 et na département ya Bas-Rhin. Toza na Metz et na 57 na département ya la Moselle. Toza na Saint-Brieuc et na 22 na département Côte d'Armor. Côte d'Armor. Donc bamboka ezebele toza na ville lokola Rouen. Rouen eza musika te awa. Proche ya Paris, 1h20 ou 1h30 ya Paris. Rouen ezali na code postal 76, département ya Seine-Maritime. Toza na ville ya Caen. Ville ya Caen. Caen oyo ekomamaka C-A-E-N. Caen eza na département ya Calvados, code postal 14. Toza na département lokola nakolo bani ba département ni Kimingai, ba ville ni Kimingai, ba ville ezebele, kuna na Bretagne toza na Brest. Toza na Brest, toza na Brest eza na 29 je crois, dans le Finistère. Kuna bamboka eza mwebele, toza su na mboka nini, bamboka eze bele bandeko na ngai, oyo na yeko sabino. Alors, na lingi siko boyeba, na kati ya France, toza na combien de départements? France entière, France métropolitaine, donc France Mobimba, toza la kana 101 départements avec 18 régions. Mais où ils ont connu, ils ont 13 régions. Ça va tout nio, par exemple, un examen, la France a combien de régions? Olobi, Okoloba, réponse légale, ils ont 13. Mais 18 en général, mais réponse légale, ils ont 13. Combien de départements en France? Nous avons 101 départements en France, dont 96 départements France métropolitaine. 96 départements, Nakatia France métropolitaine, plus 5 départements en outre-mer. Donc, Kuna Naba, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, tout ça na Guyane, tout ça na Mayotte, donc Bamboka Belé, et puis Bamboka Monsieur Zaliwana, oh Zali Bamboka Mike lokola Polynésie, tout ça na Wallis et Futula, tout ça na Bamboka Mike Zali, Polynésie française, tout ça na Saint-Martin et Miquelon, Bamboka eza moi et Belé kuna.
Alors, il a pas ça code postal, il y a Bamboka, il y a Outre-mer, département Outre-mer. Tu vois, on a Guadeloupe. Guadeloupe, il y a 971. On est à Guadeloupe. Tozali, na Martinique. Martinique, il y a 972. Tozali, na Guyane. Guyane, il y a 973. Tozali, le sous na La Réunion. La Réunion, il y a 974. Alors, il y a Souka, département, il y a Mayotte. Mais il y a Mayotte. Mayotte, il y a la capitale, Mamoudzou. Mamoudzou, il y a la capitale, il y a Mayotte. Mayotte, il n'y a pas longtemps, est comme département français. Il n'y a pas longtemps, est comme département français. Il y a longtemps, auparavant, dans le passé, il y a eu un territoire. Mayotte, on a Mayotte, il y a un territoire. Ils a plus, voilà, aujourd'hui, est comme département, considéré département français. Code postal Nabango, ils a 976. 976. Alors, bandeko na suki wana, mais na ulingana la bino vidéo, il y a les 8 présidents, il y a 5e République. Le 8 présidents, il y a 5e République. Le premier président, oh, il y a premier, numéro 1, il y a 5e République, et ça qui général Charles de Gaulle. Après Charles de Gaulle, tu as Georges Pompidou. N'a pas de image pour mon Borolanda, bino moko ba explication nyos. Mais dans ce moment déjà boyeba. Premier, il y a 5e République na France, et ça qui général Charles de Gaulle. Deuxième, Georges Pompidou. Troisième, Valéry Giscard d'Estaing. Quatrième, François Mitterrand. Cinquième, Jacques Chirac. Sixième, Nicolas Sarkozy. Septième, François Hollande. Et 8e actuel président, donc Emmanuel Macron. Alors, pour nous avoir des détails, nous sommes malamu, nous avons une vidéo, Bolanda. Bolanda bien, ba explication, on a fait, mingi ba ebi angote, mais ngana ebi nangame, na tcheli bino po boyeba, Bolanda, bo kangengo, bo kwa partager émission Oyo. Bo partager émission Oyo, s'il vous plaît. Eko sunga bande ko belé na ina ko paniquer yote na eko bangisa yote na eko traumatiser yote na inde ko sunga yo. Alors Tolanda, pendant 2 minutes, les 8 présidents de la 5e République française. Tolanda. Voici les 8 présidents de la 5e République qui ont dirigé la France. Numéro 1, Charles de Gaulle, président de 1959 à 1969. Premier président de la 5e République. Il met fin à la guerre d'Algérie. Il renforce le pouvoir du président. Politique étrangère indépendante. Sortie partielle de l'OTAN. Développement de la force nucléaire. Il démissionne en 1969 après l'échec du référendum sur la réforme du Sénat et des régions. Numéro 2, Georges Pompidou, président de 1969 à 1974. Ancien premier ministre de Gaulle. Accélère la modernisation industrielle et économique, mais sa vision élitiste et le manque de réformes sociales sont critiqués. Mort en fonction, laissant un vide politique. Numéro 3, Valéry Giscard d'Estaing, président de 1974 à 1981, réformateur libéral et modernisateur. Abaissement de la majorité à 18 ans, légalisation de l'avortement, déconnexion totale avec le peuple, style jugé froid et arrogant, gestion insuffisante de la crise économique après le choc pétrolier. Numéro 4, François Mitterrand, président de 1981 à 1995, premier président socialiste. Abolition de la peine de mort, 14 ans au pouvoir, chômage et pauvreté persistent, politique économique parfois incohérente. Numéro 5, Jacques Chirac, président de 1995 à 2007, très populaire et proche du peuple, opposition à la guerre en Irak en 2003, mandat réduit de 7 à 5 ans, mais politiques économiques jugées timides, scandales municipaux, lenteur à réformer et image vieillissante. Numéro 6, Nicolas Sarkozy, président de 2007 à 2012, réformateur et énergique, style jugé arrogant, divisions sociales accrues, gestion contestée de la
la crise financière de 2008 et de la guerre en Libye. Numéro 7, François Hollande. Président de 2012 à 2017, socialiste. Mandat marqué par le mariage pour tous. Faible charisme, popularité historiquement basse, échec des réformes économiques, incapacité à relancer la croissance. Numéro 8, Emmanuel Macron. Président depuis 2017, régime marqué par le mépris total du peuple, une politique pour les riches, la crise des dettes, les premiers ministres qui démissionnent, les gilets jaunes et un style parfois autoritaire. À ton avis, c'est qui le pire président de tous les temps dans l'histoire de la France? Question est Boy. Combien de fois la France a gagné la Coupe du Monde? Combien de fois la France a gagné la Coupe du Monde? Alors, réponse yango bandeko nanga bolanda. France a gagné la première Coupe du Monde na 1998. Awa, juste à côté, na Stade de France, na Saint-Denis, na ville à Saint-Denis, na 9-3. Finale contre Brésil. Finale contre Brésil. Score binoso, boyebi, boluka, bogomona. Na 98. Donc 1998. Wana première Coupe du Monde à France. Deuxième Coupe du Monde à France. Ezalaki na 2018. 2018. Ezalaki na Russie. Finale contre Croatie. Contre Croatie. Score, Bogenotala, Komona. Voilà, Oyo, Naela Gibino, Lelo, Nakozonga Zonga Soki Bo Sengi, Nakoya. Je suis là pour Nakosunga Kaka. Na pour Nako traumatiser te, ko bangisa te, elo ko moko te, ko paniquer te. Puisque Makamo na zo banabino, bango ba minde so bani ko lo banabino, bo vanda bozo yoka. Mais ceux qui soda poto yeka ka po lo belabino, o ozo paniquer biso, ozo bangisa batu. Na ebito so ibubangaka nini. Première question. Quelle ville est surnommée la ville lumière? Paris. Deuxième question. Quel est le monument le plus visité de France? La Tour Eiffel. Troisième question. Quelle est la devise de la République française? Liberté, égalité, fraternité. Quatrième question. Quel est le plus long fleuve de France? La Loire. Cinquième question. Quelle fête nationale est célébrée le 14 juillet? La prise de la Bastille. Première question. Où se situe le Mont Saint-Michel? En Normandie. Deuxième question. Quel est le seul président de la République à avoir été condamné par la justice? Nicolas Sarkozy. Troisième question. Quel animal représente la France? Le coq. Quatrième question. Quel est le premier président de la Ve République? Charles de Gaulle. Cinquième question. Sur quel continent se situe la France? En Europe. Sixième question. Quel pays n'est pas frontalier à la France? Le Liechtenstein. Septième question. Combien de régions possède la France? Alors, merci Nabino, surtout pour la nagi soda poto. Merci na partage Nabino. En tout cas, bande de koto, partagez, botia ba j'aime, ba commentaire Nabino. On a besoin, vraiment, na Sénat Bino, 2000 abonnés, s'il vous plaît, avant to kota, année 2026. Nina Exotique, 91 290 Arpajon, département de l'Essonne. Nous sommes en France. Admirez vous-même ces cadres somptueux, prêts à vous accueillir. Pour tout contact, appelez-nous au 01 75
59 94 68 et au 06 23 79 92 94. Nina Exotique, c'est la différence. Merci beaucoup Nabino surtout au Bolinga Soleil Poto, Nzambe Alola, Apambola et surtout Apesa Misala, Apesa Mikanda, Apesa Mabala, Apesa Mabota. Nyoso Ezala, toujours dans les seigneurs. Merci beaucoup. Te comme la prochaine émission, Yaboye Ezalate. Ciao, ciao. Bonjour, chers amis, bonjour. Alors, c'est bien moi, Grâce Ilondo, Adekar Clean Service. Alors, qu'est-ce que c'est Adekar Clean Service? Adekar Clean Service, on fait tout ce qui est nettoyage intérieur comme extérieur des véhicules, tout type de véhicules. Et c'est pas tout. On fait aussi tout ce qui est tissu immobilier, les canapés, les matelas, les tapis. On nettoie, on se déplace partout, en Normandie, en Île-de-France et même dans l'Oise. Il suffit juste de nous contacter. Contactez Soda Poto, John Diamonica, mon vieux. Merci pour la force. Merci pour l'énergie. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.